restaurant gosse na bete car le quoi na ba la dona te na tia ke mo ami comprendre tabi osenge bolimbisi mura limbisanga ya na kuti likambo etalinga te la dona limbisanga mwana mama to sa famille na beta ye car o gel témoin gel ko to na bosola te ngabi na se makambo sala na sepete na beta la dona car na tia yaki na tia mi kendeli ayoka kuto ta shui na ngate limbisanga la dona mingi ka pona caramel ko ketcha na ka pona la dona to sa biso famille ya limbisa ezaka ma réseaux sociaux la donne aussi message Moura Badela bokatela la dona pardon la diva congolaise bokatela la dona na mona ke na restaurant gosse na niatie karaka pona mangamba caramel habité ebendele ko ya te caramel sa camarade ata to bebala to swana nini mazaka camarade la dona kene mabe na niataye karamuta société ku jael ngana bina o solliciter na tia ko kende taka to se croiser pe na porte kutani we na lekiye na bité na o solliciter la dona limbisa to za famille ya to bandeko limbisa ngai na yeba kite ya limbisa saka ndesi na mona ki hotel to solo akade to solo ya limbisa na famille nani la dona la dona limbisa ngai pardon kota mu na ebiso bi kota oyo ta place memi ngai la dona limbisa nga master limbisa bébé jika la dona jika azoni te adana kisasa sa komi azoni Pierre Colombe bon retour la dona bon retour la dona ça beaux yeux doki ala problème te ya supporter la décembre la dona moure koki pe moure koki et koki boni pe boye. Mais Odia, je suis déçu de toi parce que communauté ezaki na souci na yo et puis biso tozali na souci na yo. Souci na biso ezaki po tozaki no na matanga ya Morissette pe à son âme. Exactement. Ezali kamuté ke to fanda ki te ke yo za vie na yo to mona na raté et tout ke bakangi yo te. Ezali ke to fandi na yo lelo après 2 jours yo voyager. Donc tozaki pa na temps to mona na ndio ukangi basuki biso yeba ka ukangi suki non normal. Monde ezala mutakangi suki ne normal ndio ndeza suki a voyage ya préparation. Et du coup, OK, voyage na yo bakangi yo. Tozaki na souci na yo parce que nga personnellement mboka ano yo kendela kinga pe ndeka. Na mati Roger. Mama na uzo banyama mo wapu. Mbesi yo Roger dandoki. Zoba nyama. Mbesi Roger le combattant mbesi. Azana nyango ese. Siko yo papa ngana yebi yo to mateli nini? Na yebi nga yo te. Normal kaka. Kiesa ki kombata kuna. To bete za masoba ba YouTuber ba YouTubers. Yo za kombata yo kolukani. Ngamu na fingo tika mu. Komona na komba. Ngamu na fingo tika mu. Tamu nongesi mandako. So mona na komba na politique papa. Obosa na adresse ou quoi? Voilà. Et là on va dans le bas. Tozaki na souci na yo. Tant OK, ngai particulièrement mboka na leka ngona yebi on ndenge tambola na yebi on ndenge fonctionnaka. Omoni. Tant ba to ka ki ba kanyo na mboka wana ngape na meke ko yebisa bande ko ngabi mboka ni sera déjà mabe et tout parce que ngamo pe na leka wana. Nene aza témoin. Nene amta souvent na bango ebele. Tant ko komare yindi pe na suki na dernière prise na benga nene ngabi ta na se retrouver na table eboye. Nene abenga batu bat ba yesinga te o leka te. Donc place aux awana le quoi derrière moto a salé comme solo le quoi kangi téléphone c'est-à-dire il est pas souki pour les cater donc luka au sala tout aux zonga de to sala maramna de sala ki ngana zonga ka nazaki en tout cas nazaki na passe po ngamoko na yebi mboka na nezara même wifi et les karaté au cause en aéroport wana bo sala ndeti ba maramwana soki oana wifi te oana connexion na mutu te pour maramone bonga foza na connexion déjà so ozana na connexion te et simba te. Bandeko bebe bazaki na mo inquiétude na ye par rapport ya koyoka mboka wana oya azalelaki. Ba live bandeko sala mapoto zaki na contact na Carmel te. Akishasa Carmel a présenté biso de côté. To yebi ndeko Carmel te biso nde tozaki ko bandeko na ye en fait. So likambo ezali muto tozaki na facilité à ko contacter directement et ça muto ya présenté biso. Omoni. Likambo ezali bongo nde tinga sanga na numéro mobile na yete. But mususu bazali na contact na mais quelqu'un un peu contacter ye. Mais mobile na ye en tout cas azaki ouvert na bisoté. Moni likambo ezalaka soki likambo ekomi
zala ouvert na bato oyo oyebi ki bazala na mwasi na yo mais ka un peu ko fongolela bango ke likambo eza boye mais boza nango discret nga mona zo landela nazo sabona c'est ça bono be fort ba na zaki ouvert na biso te Carmel zaki na bato belo ya so na bango bana ko s'inquiéter même ba ya leti o azala ya leti na biso za na 24 ya les partenaires tout le monde to mataka ba live ba les types bazala ya les types petaka oui mataka na live al mataka petaka pe alobi ndeni ni ngana zo benga mobali na ya zo kosa nga zo pesa nga information vérité pourtant yebi ke ngana Carmel ngana za kwa ya Carmel na nga kisasa po elienge Carmel parce que mutu nyonso bana ko yeba te sika Carmel aza ni contact à Carmel le seul mutu azaki na moya ko yebisa biso bendisa Carmel c'est Kenny alors lokola Kenny apesa biso bendisi te et que sala ke ba live comme ko salama Carmel aza wapi to yeba sika Carmel aza tant que ko découvrir que ba kanga na mboka wana et comme o senga fo avocat zalati to zana chef moko boy o mutaba nene wana zana Dubai ya alandira batu manga ambassade comme l'ambassade ko tina message mkanda ba ke ko zo place yo zali na mboka barabe ba bimisi tant pe nene aloko e coïncide ka zana Dubai to lobi nene ya yoko landira manga wana sala nini landela Nene a pas dit, ok, pas de problème. À un moment donné, ma grave, moi quelque chose, kaka. Tout ça, moi, groupe, il y a motivé, moi quelque chose, moi 20, moi 10, moi 30, tout ça, là, groupe pour na Carmel. Na groupe, là, tout ça, là, qui est partenaire, moi, comme mon anniversaire, moi, comme mon anniversaire, $1,500, né, du coup, Oscar Marito. Alors, bibo, zoa, pour la démarche. Mobile, il est en mon niveau, non, bon, on a beau garder, te retoucher en côté, ngai, na sa, na zo, la foutu, avocat, na moko, kuta, outi, Égypte. Ndenge selo yende to yokaki avoka moka uti Egypte na bengi na futi mbongo azoya kolandela makambo ndenge ezalaka bino bosimba mbongo wana au moment où Carmel a kobima so bo proposer bo pesa ce que so pas ozoate etalingalité c'est ça ba live bandaki kam nani ba esi bino so bozaki motiver bo matamba le miniati po akoko tika moi c'est pas cité pour biso ko be sika Carmel azate to bande ko bomara moto na ba c'était que to zela lobi na biso ba pesi biso promesse eza bo to tika ki asala makambo na ye ndenge ye moka yebela ndenge azosala na ndenge asala ki makambo na ye gloire à Dieu et c'est on a biso zaki Carmel Odia abima wala biso na biso parce que mutu nyonso zaki na pasi pour atata ozana ba mabe ngana lobarango atata ozana mabe atata ozana ba rando mutu moko to ndima mutu moko ala le sika pasi yo la ndako no ozana kimia parce que ba rando na biso to sala resta na ba rando moko après côté la mutu un franc 10 francs na ye comme on a ndenge teke mutu mo azui passe mo boyozo sepela nango na sens que mutu nga kufa pena po yo ka bien non donc comment on a niveau wana te c'est mon ami le ko ezaki Carmel abimi tant Carmel abimi bandeko ba simba ki mbongo na ye 1500 oyo Oscar atindaki ba bengi na conférence ka ndenge ezalaka Carmel mbongo yango to banaki démarche déjà to avancer ki autant tant mobile no benga bito kata asala ba démarche na ndenge na ye to kati mbongo etikali autant to sala ndenge ni hey Carmel a pété surtout Tanya on dirait Tanya ndazaki rival na ye sabola Tanya na conférence wana sabola batu nyonso bazaki wana ba hypocrite na lingi te ngata na kufi boya te muta komelanga te muta sela nga groupe te na lingi te ya ko sauter ma belle nyonso za likolo Carmel azo ko sauter s'il vous plaît Carmel azo sauter ma belle nyonso likolo kaka boye ah bon ma belle nyonso flèche nyonso telemi likolo ba youtuber bon ça ba hypocrite bino ndenge bozawana bo bande ko tcholanga na yebite bandeko est-ce que ba live non c'est salama ki mutachola ki mutazalaki soki to tcholaki peut-être biso mona conscience na to yebite bo meka ko zongi c'est la biso po biso souci na biso zaki ya ko yeba isika mutu azapo est important yangwana bo yeba isika mutu azapo bo za possession ya dossier donc pas to zaki na possession ya dossier te to bande ko singa mbali na tinda ta passeport ata photo kombo ya oyo ya côté là ki na ngona passeport po ba landela voilà le passeport oui to zalaki na ngote tu vas ko lukata kombo o eza na passeport na kombo na dossier même mutu ko na senga bino kombo a passeport na benga pe no mura sikoyo mabe na biso na makambo oyo eza wapi o Carmel asali biso ba stati ya milaya baki biso na WhatsApp kuna eza ba capture bat baso tindela biso bo moni botala ne ba saboli bino kuna bo moni o to lobela makambo ya vie na biso ya ye vie akota kate biso to lobela makambo ya vie na biso moto sa ba vie moi ngile ke tu barezi moi fongoli botika ko benga ngako c'est quoi ça c'est quoi ça je suis en live ya biso mabe eza nini o Carmel asaboli botika ko benga ngai c'est quoi ça
ya biso mabe eza nini oyo Carmel asaboleli biso makasi boye oyo Carmel alobi to kota vie na yete que moura c'est que mon ban na c'est que beaucoup chrétien qui est tous à la sincère hein Manikas pourquoi siliki tous à la sincère atape to ke pa to zonga hein Carmel atika représenter biso te o mobali na libala hein et c'est tous à la vraie okay directement pour s'attaquer na nani na likango kasi yene eza responsable na yeti il faut ça biso ata mutu so akufi ata nde na za boso camarade akufi nga na ndako même famille ko yamba mon directement vers nga il faut pesa biso bendiso expliquer biso bandaki ndene ne suka ndene et l'autre to zela ngo berger la explication ya mobali na ye ameka mpe ko éclaircir biso sur sujet ya Carmel mais mutatula ki mobali na zate mutalobela ki mobali ne mabe zate mutafinga ki mobali na ya zate na yebite Carmel ba transférer yo information mabe to ba transmettre yo information ya ndenge moko yo na yebite pour niveau ya ko sabola baninga wana. En tout cas, pardon, banda bimi boloko. Vous avez une relation na yé, pour si kalelo. Non, nga Carmel tu as un problème. Tu as matin à mourir cette. Oui. Puisque tu na Carmel na Boutou à voyager dans 2 jours. Oui. Tu as un problème tu non c'est normal, tu solo li, tu lié, tu meli, tu seki. Ah tu carbone biso tu oui que tu coûte à lobby na matin tu coûte à lobby tu monete, lobby au kuna tu monete. Après jour entraînement tu monete, tu comprendre que Carmel azate. Omoni. Moura pardon, yo te kasi banda oti na bolo ka zo ki sasa. Na batanya, na bande ko mususu, batina ba sola ki ba komana ki ba pe. Ngata una moni stati na ye bimi na WhatsApp na nga na komeli ngabi masa na sepeli. Okay. Na zaki na souci makasi. A répondre nga pa lobi, na za nga bien, ça va. Asuki ka bongo. Omoni, na koti na ba détail te pona yebi ka ke, to zo na biso tan ya ko solo la. Mais tangu lelo eye ko yinda po ba bengi ye. Ko nga kudu na benga ki nene ngabi solo na Carmel pona mbongo wana oyebisa ye boye baneni ni boko sala moni nde sirement ba jazz ba ko benga lelo na konference ki wana bosinda ki mbongo na maboko kaka 1500 bosimba ki mbongo neza ki na maboko wow eza na maboko mutaza na ngone nene anda bengi ye lelo bazaki na conférence na ba jazz ba ba neni ba osala po batindele mbongo na ye c'est bien pété bolia ngona ko zwa ngote ya ko sauter Ndaka sa mobola te, bo lier ngo, et puis bino ko sa ba hypocrite, bo chola ki nga bo kanisa ki nini, donc ni na ebiso somo. Asa boli na tanya, njiri tanya nde, donc na ebite so tanya mtasala ki pou ba kanga ye, donc na yebite. Bo yebi makamba vi na nga te, tali bino te, bo beta masola vi na bino. Bo yebi vi na nga te. Pasa ba ninge zakara ke, Carmel, abimi qui reconnaissante en fait parce que baninga ba se soucia ki na yo tant yo bimi atape baninga ba sala ki na la contexte normal atape baninga ba sala ki ba live na ninga ka mabe ko ezaki na avantage ya bokangami na ye ezaki na avantage ya bokangami na ye eloko liboso ba sala ka opesi na baninga merci baniko yesa bato moni eloko bosali na sepe na ngote fala ki boluka boye gouvernement yo tuni baninga te e banaki ndenge nini bo banda boye mamoyo bandi ko péter ni remerciement parce que mutu nyonso o azwa kitana ya se disposer kata 1 minute pour na kokota na live pour na koloba kama Carmel c'est parce que c'est sujet qui na ye c'est ça la vie bazara bongo te na vie faut que la reconnaissant ou reconnaissante en fait ata likambo oyo basali lango na ndenge moya mabe mais loko ezalika na faveur na yo faut koyeba kopesa lango batu merci parce que moi makelele wana esalaki ke batu mpe basunga yo kanisi ndeti mutu lokwa Oscar ozana na ba vie na yo ya kitoko ndenge yo Carmel moi azoloba mbali na mbongo azwa lix ya 1500 na fois kabela Carmel apo atia na makambo Carmel non so basala c'est parce que a se souci qui en fait ayoka ki pasi ya kobimisa mbongo wana balandela muninga po azala esika pasi muto pa fongola ki live na ye o azwa kata moi 10 secondes ya parole ya komata po lobata quelque chose sur Carmel c'est parce que c'est souci qui en fait so eza souci te yebisa na ofongola live ya nini mutaki osa voyage na ye vie na ye et puis makamino sur les canaux réseaux sociaux to lobaka kati to lobaka batu ba auto reflet grâce à ton mais to matériel ma live to lobaka c'est ça ngamo ko to na zonga mutali bosa sala ga émission a pututi aloba na ngate c'est ça ça ba ta réseaux sociaux nyonso ko za la défaveur na biso batu ba kolobela ngo kaka mutu moko ta oya ku likambo oyo o ezuer nenga mabe aya okumisa yango a ozala te mutu so kolobaka mais au moins biso na ndenga na zoeba na mutu nanga mutatikala kolobela Carmel mabe azate biso so bana ko soucier na mangam na ye
le quoi ya joué na façon ya joué là que ata kufi pour ngai on a retenir yango wana ata kufi mutu moko ta tiela ta 100 francs mutu moko ta sela ta groupe boya fait matanga na yete eloko yenga na retenir yango wana ngape na zuka dajo balobaka basungaka nzambe te po eloko to ngato saleza kwa to ngato sungane nzambe nzambe basungaka yete ye moko asungaka bato donc ngape adajo na kangami nango non oyebi nazukanda makasi te en fait nga nazukanda makasi te nazukanda makasi te mais nazwi nde leçon ezaki basungaka nzambe te yango soko moni mutu na pasi yango na bato ebele bakondana bato omonaki mutu na pasi okoki kosunge te ozeli akufi bato wana bazalaka na mona raison po osunga mutu na pasi ka yeka mutu wana soka bongi yeka mutu kobalukila yo ngani na tirer leçon en fait basungaka nzambe te donc faut totika kosunga nzambe faut tika mutu amuta amema peine na ye ti na suka nzambe nda sortir na ye alors donc voilà voilà donc on a retenir yango wana situation ya Moura apesi bino ba situation surtout et puis bino moko communauté boza témoin ceux qui Moura les Ketchu Tania tout ça batonga qui na ba live ba mataki bordir bosa bango avar Carmen et puis chose étrange Carmen soit na bato balandaka ye to azanga na bato ba non memene ba information faut batuna ye atuna bato wana tangu ba ese bazo insister ba matisa mobile ya miniature tozo boma moto tozo ti quand est-ce que to komi ko silika ba makamne à partir à Dubaï tu vas ko benga ve malupa pesa biso information beaucoup mi na niveau ni ndenge nini toyoki boye mais ye mobala ngalo ki ka obima lobi mais toyoki ke ba biso muto sali 2 mois na aéroport wana ba 3 ans to ko benga ve malu na privé et ça ko bima na réseaux sociaux te siko ndenge nini Caramel ko traiter biso maman que to ça ba hypocrite pour lobi tout le monde est suspect sauf Didier ah voilà bien tout le monde est suspect tout le monde est suspect c'est que vous soit Moura c'est que entre vous vous dites même solo na live té allez mouvement mêler message entre na lobby boye et c'est mutu nyonso oyo azaka na mutu so likambo ekomeli mutu wana basataka directement na mutu azaki na ye c'est clair et net on est à loi je suis d'accord azala mobali na yo to azala maman aboti so likambo ekomeli yo tuna ye wana eza normal bako tuna ye biso so bana ko se plaindre parce que ba promesse mobali na ndo pesa biso to zo na bo eza normal en plus c'est ma promesse les lobby a réalisé en côté Carmen parce que après pour ça ba promesse a réalisé en côté ils ont normal appelle kangu nasko na oska makasi Carmen appelle kangu na autre appelle job ba mari ko chrétien ngo ya zolo be ndenge nini pour ata mutaye on a réseau social zate zaki ni to benga ki camarade ne Eve Malou to tourner to bi keni position za ndenge ni pour to yoki ba lobi ba katel Carmel 3 ans ne Eva lobi na biso bi non eza bongo te tala kutu nte ko swana bango mikolo yo eza bo albito ze la semaine o ekozala bo esili mutu atika ko loba mabe mbali na zate tu baneka ko se plaindre mwana bato sana sika passe yelo kwa ya mona sika wana mona ko ba aventure amona ko ba aventure abimi alinga sa asa charger na bato etali ngamo na leka ndila wana esi na yebisa yo eza ndila mo ya mabe makasi donc soki mutu abimi na ndila wana et ka reconnaître ba valeur ba tuté c'est ça motema mabe pour na lobali kama nene a singa ke héritier ngana ye poto na ndila héritier mais na koka ko répondre nene a tena koka ko zongi c'est la ta réponse ko ça lekate parce que na yebi na momo ngana se retrouver na muta soutenir nga c'est nene ya c'est ça ozomona pour ça mboka moko boy soko se retrouver wana et c'est très difficile ngana se retrouver na to bakanga na mayele nyonso suki to sali bo simbité et comme il faut na bien sa passeport na nga normal pour na zonga siko Congo. Na du passeport na ken on a immigration non etali passeport na est compliqué on a passeport normal avant na dossier nyonso na yaki na ba papier nyonso falsifié na bombi na bani ko lakisa ngo passeport na batali pour ba checker passeport na ba memanga na kala kati aéroport na koti na bis pour na comme place bo ke checker passeport na sala 30 minutes na bis na combien na ba 10 personnes azo checker passeport moko Moura je appelle Carmel Odia. C'est ça camarade nos vérités. Oyoka. Toujours que c'est très bien mon parti na sou. Au souki que bis 35 sur 30 minutes. Na koti na bis
quand na 4 aéroports pour pas que ne place bon que checker passeport na sali 30 minutes na bis na comme place on a 10 personnes ba télémi ba expert on a passeport original ya Congo moi quoi checker si ça peut si mutu mususu moi quoi checker si ça peut si mutu mususu plus de 10 personnes ba checker passeport moko vol na ngeza na 6 heures pour na zonga Congo na mata na vol eza na 6 heures juste ba libérer nga na 5h50 donc na tika na 10 minutes ya embarquer Zoa siko baba na contrôler tu que les places embarquer mes allées donc au moins que ezaka mboka moko très difficile sur au s'en sortir na mboka na to mutu moko aider yo na makama mboka wana faut ça toujours reconnaissant ya au moins que ngata na moni nene azo fin hérité na kota raté pour place ngana sukaka maele lange sukaka ya intervenaka deux ou trois personnes ngana se retrouver libanda pour ceux qui étaient ROM sont appelés dans la prison. Moi, comment tu commentaire Mouracho abi azapel bomate pourquoi c'est qui m'a c'est bon. C'est qu'elle a dit ah maman botika makambuana sali bomata sika makasi bon ni mabeni no bino momoni bat basali bozaki wana na télévision. Bola na biso chaque jour na sali Carmel mabe. Na sali Carmel mabe. Bozaka wana est-ce que boyeba ke na nani ese ngana za kwanza ba epargnanga ngata na longwe ta na bimi mboka wana lobi nango délégation batu oyo ba yaki ko lana na sima 10 personnes bakanga bango. Wow. Si lelo basa ba 4 bango 10 ans de prison. Hein? 10 ans oh Mariette ta salanga jiana na tanga kombo lelo je me permets de dire. Bakanga Mariette na délégation na bana ba vie 12 bazana sima. Bakanga ba maman beta le solongo maye ba te ngam na zana 4 délégation. Eh, aye ba te oui 10 ans ti lelo ba na prison wana ba bimara ti lelo. Oh mona. Donc ezalika mobo oyo que kumisa nzambe ata oyoki bat balobelo mabe ata oyoki bat basala ko émission mabe nzambe basala au faveur na ngolo bimi vedi akangi ba jazz ka vulu so ba hypocrite ba tunyo sa saboli ba tunyo so na ba jazz na ba tanya na ba nene biso nyo sa généraliser na papa sayi soni quand même de retour avec force mais biso a généraliser biso nyo so ali bon c'est les moments à Sabola. En beau détail. À Sabola, biso nyonso abi ya bonga azwa penza. Eh oui, aipsi so ya bonga azwa penza madame madzami penza abi ya madame. Oh, bon muta boy 1500 so mona za je, madzami. Aza madame $1500 à boyango. Aza madame abi ya bonga ata kufi mutaya na 1 euro te ata 10 euros bo chate ata 1 centime demi bo chate po ya bonga aza madame. Yango ya komi mo ko sa te yango komi yango oyo yimo ta komi yango wana. Oh, dite check up ya liboso ezo check up ya leketu oyo yango wana. Yango komi yango mo ko sa te yimo ta komi yango. Alobi tout le monde est suspect sauf Dieu. Ba YouTuber na ba YouTuber. Tant que boza bato bolaka bomelaka emso arozon na taki bo moto. Emso so ba mutu moko mobali na été soit mutu moko na biki kuna kin ozobe information. Na bi dayo da mutu kanda makasti ba yo ba leke tu ba batakanda kata mutema te. Azna mutu moko apese message mabe. Na lobby ese bako yelo information mabe ese batu ba benga ngati esa sali boye na benga rondeni alors ese yana Salut, bonjour à tout le monde, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, moi votre humble servante Naël Rabino, toujours Mamakamouya Kitoko Nalobango, Balobi, ceux qui y a malamu to salani to kopiaka mabe to salarani ni to boakaka. Lelo Mama B52 a elibiso produit au bozali komona eza sur base ya carotte mais na repese bino ba ingrédients nyons surtout au totie na quantité eza déjà disponible la grande famille ezo sunga contre donc ezo ko clean ezo sokola ba kidney ezo sokola ba liver ezo permettre bonne circulation du sang ezo clarifier la vue momoni ndenge ngam na la ta manette boy ezaki so na longoli manette
Non, on a bien été. Non, on est pas brouillard. Mexico, on a mélange déjà 2 litres. Et comme il y a les lunettes, on a une amélioration. Donc, j'espère que avec le temps, le bango en guise des causes. Donc, on a déjà témoignage. On a partager yango na bino bande konyo surtout o bozolanda biso. Likolo nango, ils ont stabilisé tension. Est-ce que vous me comprenez, la grande famille de B52, la mignonne officielle? Biso a na kati ya B52 toye la biso eloko o ko apporter un plus na société, un plus na communauté, OK? Bandeko o ba melaka mingi ba énergie to booster na za fatigué. Kisi o bozomona ekosunga yo epeso nzoto makasi ozaka kolalo la muki fatigué. Kisi oyo ekosunga yo nazo ebisa yango teke o pona ka sentiment ndeko meka yango nde balobaka si ton Dieu est mort et c'est le mien soki bakisi nyonso zomela ona melaka bakisi okoma ekomela loka chronique okoma omela bakisi attention tango midi pourquoi essayez kisi oyo meka kisi oyo en bon entendeur salut en bon entendeur salut awa toyaka kopesa biso biloko oyo eza ya bio biloko ya bio nde kosala ke nzoto na yo pe ezalaka toujours donc ozano déjà so koli mais ozaka moite ozaka sembe voilà contactez-moi inbox si vous avez besoin de produit oyo tozoteka to na ba 2 litres nango to na 1 litre nango to na 500 ml nango so que vous avez besoin na yango livraison ezali contactez-nous, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.